Tango biso tozala que tanga ba Bible na kala. Est-ce que oyoka te ke bazo sala ba sacrifice makila? Banyama oui, wana bien sûr. Sacrifice makila ya monde eza premier sacrifice eza na branche ya Nzambe, eza na branche ya Satan. Session na bino ezala konesa kone awa na kati ya papier obino bosi ko pesa. Bilime ya moto, bilime ya mai ko bilime mo bilime ya moto. Merci pour la manifestation na bino oyo bozali ko sala awa na kati ya mvungu oyo. Fa esaka o nyonso moto azoluka. Ozana malade ezo déranger yo, eza lokola bambasu, bampese, banzoko. Paki papier et na poudre et bimisi moto. Et là c'est qu'il y a des avec bato balandaka parce que munamtana elo na ya ngande na za awa na za poste na zo relève. Babandi ko talisa nga na moyi, babandi ko talisa nga pe na butu, babandi ko talisa nga pe na ba minuit, type na koma na formation na yeba makambo yango. Mutu o azana problème financier. A entreprise na ye etambolaka te entreprise ezokwea mutu oyo asalaka bamosolo na ye na bandenga ba comex azomuna mbongo te parce que ntango mutu oyo azosesa sida oyo aye kolobela yango obligatoire ba association nyonso oyo ya bapharmacie oyo basalaka bakisi bamindele wana soki lelo boyoki ke yo ozosesa na kisi ya sida kasi obomeli bango marché obomi donc bakisi nyonso eza suna valeur te tosimi bajogo baza international babeta baluka touche baluka balu ezaka ebana makolo baluka bamakubungu bamakolo ezala toujours eza bafille oyo babenga balokolo pete nongo elomwa ezalaka bino bana basi bozina kindoki ebele bana basi bapesa biso basida kindoki bana mibali bongo ebyango te ezalaka parfois na mwana aganiaka $1000 mais et comme na mwana comme go gagner $300 $200 $100 donc c'est que affaire les autres tambolate soko contacter nga na ba spécialité o nga na za nango o na sa na ba Congo central avana ya awa na kati ya Luanda bato belé bazo ba solution règle douloureuse wa nyonso ya be infection za na kati ya ba mbumu na biso ba trice bazana ba infection ebele za kanale banyama na batobolaga matrice ba o batobolaga col poser meso pana bazana libumu na traiter kango so témoignage ya lokuta pour pasteur wana akoka kokoma na bandimi ebele pe bato ebele bandimela ye jamais moto o azana kati ya bukoko ya tradi akende ko tubela na kati église bukoko esilaka te est-ce que ogokoka ngana tumba ba journaliste na tumba ba journaliste ebele na ko po awa tona émission na yo soko tali ba émission na nga na tumba ba journaliste ba o ba fenga to ba loba na bandenge moko boye ezeki grand maître vient na biso edingwe moto na ngenge azala ko liaka nde ba pasteur ba mbongo ba ko bengisa ye akene église moko bo atubeli na tiki boye na sali boye mais atiki na moto azone ka mbongo akotisi na pochi asayeli mo marketing. Pourquoi pas le salade au salade zuka mutaye pano na luka solution mobwe o latisi yango na kati ke azana o pembe kasi eza ça dépend ya travail oyo ko senganga. Salut nos abonnés, c'est la star Karine Kibilou, toujours Moussala, la star Karine Kibilou a vraiment ndé Moussala, la star à Koti Makamwawa, et tout ça na golf ou na salle de fête na biso awa et pa ya boss Julius Ma ai pesa makambozo makambo yende boss espace kitoko apesi biso awa to ya osala émission et bon mukalate bon na invité o ngana yambi ke ingénieur bravo pesa makambozo makambo la star de Moussala awa to yamba binu moko bon na mutoto zo yamba merci une opportunité pa ingénieur bravo na vous allez ingrat fona remercier na obandara libozo et pas 1000 fois prêtre Gilles Londili Coco Selouko central États-Unis tout ça joyeux anniversaire à toi. La star Karine Kibilou Bandaraya Papi Maïto de Bruxelles Olga Mbambi Motema ya Marco Song Moussala Randezara ingénieur bravo un espace toza eza espace abunene et toi na salle de fête toza na hôtel toza na boutique ba image bomona que ingénieur va voir l'exhibition et abonnez-vous sur notre chaîne abonnez-vous massivement dans notre chaîne Angola Ultima Ora News c'est la star Karine Kibilou
koti makambo tobunga identité la gauloise tobunga ngo te la gauloise mwana papa Hervé musala ndenge ezalaka ingénieur bravo merci pour l'opportunité tokota na kati bomona invité onga na yambi toujours merci encore na boss na biso mams jolisme yende apesi biso cadre kitoko boye vraiment pour tomona Karine Kibilu na cadre bu oyo ingénieur bravo toleka. Ok, merci Kande na ebise bino ke tozo yamba maître spirituel ye nani na plateau papa langa boitardi. Boitardi maman. Ok, c'est la première fois la biso na yamba na Angola Outma Ora News papa langa i parcours na yo papa eloni sala ke lelo comme maître spirituel. Là, eloko na comme maître spirituel eza famille à partir de papa, maman, koko, yango pe génération na biso nyonso toza en kati ya musala o. Banda koko. Koko na bino mutapesa ki yo to yo ezaka rompende ezaka ke ba to lo bande ni ba famille musu bazaka na kodia. Yo pendeza ya kodia pour pied bat ba Holanda biso vraiment. Te nga siko eza kodia te. Nga eza génération na biso o nyonso akosepela. Azala maître, toi, azala traitant, guérisseur, yé mokofo aloba parce que ba koko, ba papa, ba na kati ya musala wana. Ah, c'est que yo ndom dimaki oloba. Le bela biso parce que bazo tala e bandi o banda ba nenini parce que eloni o sala que le lobima, OK, maître spirituel parce que zarandeni de lobi ke o ya konzima. Parce que tout le monde a mis sous la pesa à copier, mais le but est qu'on demande la volonté à commis. Expliquez bateau bazo dans l'ambition na Angola Outma Ora. Ya, nga vraiment essayer kindenge na botamaki na mvia ki déjà musala oyo pour na mona kaba ya na nga papa na biso ndenga vifaka asa isaka bato nga pe na mvia ki na sa isaka bato. Mais na koma maître ya kiteti na nga moko premièrement na koloba. Parce que c'est qui na voyage papa salaki na ye na ngai liboso o yaza représentant ba voyager qui siko tant petit kala qui vide maître azate et tant que ngana sa qui a mourir ya musala wana tant na muna ki ba misala musu e komo ya ngape na kolinga teleka na komi ko contacter papa bayaya na kosala ndenge nini pona gérer makambo oyo pona réputation ya place ya musala na biso ebe batelo kola boke botiki mais ngane naza awa naza na poste na zo relève babandi kotalisa nga na moyi babandi kotalisa nga pe na butu bakomotalisa nga pe na ba minuit tipe na koma na formation na yeba makambo yango c'est que yo peneza ti ya kati za pena ya ba makila OK makambo onde déjà bandi papa bando sali makambo po de jo bio bando sepeli sango et so au guérir banani parce que toto lo ba un maître spirituel et ça ba belé na kati ba bazo comprendre bazo mona déjà makambo tozo lo ba et so guérir bani et lo nyo salis déjà bando bandi musa qui maître spirituel parce que tu au lobby na biso eza ba molili parce que ndeto zaboy usala api ba makila au guérissa déjà nani toyebi ke bazolanda biso nga awa na kati ya Angola na chaîne na bino donc na ko expliquer nga na za mwana ya Congo central na King ba Lubumbashi na za na bato o nga na salisi ozo espère vraiment na nini na kati ya Congo ba yebi nga espère na nga na faille saka o nyonso moto azoluka ozana malade ezo déranger yo ezo lokola bambasu bampese banzoko ngala sali saka donc ceux qui yo contacter maître na o ezo tungisa yo malade ya njoto na yo ozomona nduma faire na yo ezo tambola te o mona njoto no eza bien te ba faire ezo tambola te ndeni parce que so ba faire ezo tambola te tamususu ba linga ba longola bien attaque mongo boy et tambola te za moi clair na ko expliquer parce que marambo e bandi. Yeah, merci. Affaire ce que les ambulatés, moutako zalaza commerçant, et vous zalaza partenaire, travaillaka, lelo ezalaka parfois na moi na gagné $1000, mais et comme na moi na comme go gagner $300, $200, $100. Donc c'est que affaire les autres ambulatés. Ce que contacter nga na ba spécialité o nga na zanango o na sa na ba Congo central avana ya awana kati ya Luanda, ba te belé bazo ba solution. Bato belé pe o nga na traita ce que tali na Congo central tout ce qui na bourgmestre tout ce qui na maire de la ville moko bo ba benga la partie nzuzi azeki na problème ba comment contacter miso
ezalaki soki avandi boye 5 minutes miso ezomona te 5 minutes azomona ngai nde moto na traita ye mpo lelo akoma bien bongo. Yo mto traité les lois comme bon mais elo esa moi pas si tant bolo ba ki bo traitera ezalika mon boye bo sala na coulisse mais to ko mona a na ba télévision ba te belé ba mettre ba spirituel ba ye a traiter mutu après ay ko lo ba sous l'église ay ko ta ko la na lo ba ki boye comme le ko la par condition ezara bo singa rabat na sima la ngote to bo sala ngo kage na za ba biloko mo boye na traiter mutu abiki parce que to zo mona na ba te mais confusion mingi zo salama na bino ba maître spirituel boza vraiment mingi kuta makas parce que lorsque vous avez un problème n'est pas na yo ay pas maître spirituel bo libo sala ranyon sorti o examen en bas spirituel ay na problème beaucoup mi ko annoncer yango na l'église vraiment na ebité muto ay na courir na ya bombama alobi ke ndé na zabona na problème mo boyo sko yo une église mo boye yo kolo et ça la moi confusion parce que toto na internet amramo izo le ka maître spirituel mo boye ayo ka na ndé on a biso ya bata TikTok a PC makambo bon mi ku na papa na etala e ko bimanatiko au moins que et ça bien tende bozo memango et ça c'est kilo coûter comme na kat makas parce que to ebi kalanganga abatela ka moi place azolia mais bino na ebité maître spirituel au salisa ba to ça guérisseur au guérira mais comment c'est fait beaucoup mo talent na télévision ya neti ngata unaza awa maître kafuako donc naza na mingi ya koloba te mais na ko faire comprendre na bandeko oyo bazo batre musala na biso oza na kati ya musala ote oza na kati ya ba théâtre bako benga yo na église moko boye ba financer yo mbongo na pasteur wana comme cela osala témoignage ya lokuta po pasteur wana akoka kokoma na bandimi ebele pe bato ebele bandimela ye jamais moto oyo aza na kati ya bokoko ya tradi akende kotubela na kati ya église bokoko esilaka te bokoko eza na makila na biso tobotamaka nango c'est bokufa nango tokokufa nango tina suka ezalaki grand maître ve na biso edingwe moto na ngenge azalaka koliaka nde bapaster bambongo bakobengisa ye akene église moko bo atubeli na tiki boye nasali boye mais atiki na yango te azoneka mbongo akotisi na poshi asayeli mo marketing mais ba o nyonso ozomona batikali azoya kopesa o ngai natiki makambo oyo na boma bato boye na sopo makila boye na sala boye eza ba archifo eza bato oyo biso lelo toye kopesa ba message ke bayeba bazokoma na suka parce que eza na eloko eza na temps nango barenie trop mpona kobebisela ba maître misala mpona kobebisa ba maître coutumier misala mais sikoyo tobeti libaya nango eloko wana na oki ningo lobi vraiment ki ba obebisa de misala sikoyo bando banda musala na yo oyo da ebele mais parce que to mona asali sarambasu exactement zonga na mbaso poto to ke liboso asali sarambasu amutu mo abakele mbaso ya salisi bino pe kaka bino bat bo sali sarambasu bino pe ona su bobakela ka ba su bat mbaso sikoyo lo ni sa ke o salisi mutu ayena passe pas na otiki pe esili mais yo ke kozongisela ngo moto parce que maître spirituel oza bonga mingi ezaka na kati siko pourquoi boya kosala ba retour parce que ezosala bien te maître moko boya apesaki nga mbongo maître moko boya abwakisi nga mbanza abwaki na maladi après su aki obwakela su mutu mosusu ntango oloba ozala makambo ya kibokoko eza pena source na biso mpasi tobanda parce que toboya yango te ya mosala bino mpo ani ba retour ezalaka makambo ebele ya mabe oyo ozomona eza ba retour po oyoki yango mais oyo mpe oyokaka te baretour eza te oyeba yango te donc baretour esalemaka parce que makambo nyonso eza na baconsigne na baprincipe il faut otambola nango lelo nga maître nakoyebi biso ntango eza na ndenge na traito mbasu boye to ndenge na traito diabete boye nasalisaka yango nyonso oyo eza maladi oyo eza spirituel nasalisaka yango diabete ya maladie spirituelle oui diabète eza maladie spirituelle bambaso eza maladie spirituelle baparalysé eza maladie spirituelle moto azo concevoir zemite eza maladie spirituelle ba maladie spirituelle eza ebele mosusu tokotanga yango te mais oyebani ke oyo eza maladie spirituelle ba rapport sexuel oza faible ozokoka makambo te okendaka boye omonaka lokola kaka oke onange soki oluki maître kafwa kocontacte nga na numero oyo ekobima liboso ya écran wana okoyamba nga moko mpe okomona nga en personne soki obengi
omoni numéro mais obengi mutongo bosoyi ne yete autourni ba question émission moko bo osala azo répondre en te c'est que faut comprendre que eza yete maître oyo muto asala ke émission o ngana landaki donc na ba o bazo landa biso bazo tele émission biso faut bazala maele lelo okobenga journaliste okobenga mukolo chaîne yepe parfois aza muto mafia azana bandeko na ye basalaka déjà ba jiwana ndenge bayokaka biso tolobaka na émission bango pe bakomi ko pratiquango yango nde komo bebisa musala donc bandeko na biso bino ba chroniqueur faut bozala clair faut bozala franc donc bozala pena dire na ba jeu oya buzoba esalema c'est ba bebisa bino misala na bino ya bazo bebisa misala na biso mais tango bozo bebisa misala na biso bongo boye bango ke malheur ekolanda nde bino parce que biso zona problème te mais yo mo yebi nde bozabo ezapela bato ya lokutana ya solo na kati ya makambo oyo soki baadopte yo oza maître oza tradi moto lokuta azalaka te moto lokuta abimaka na bajeu oyo nauti otalisa yo bakopesa yo contact moko boye sola na moto boye abengaki nga asala boye ezongisa boye wana nde lokuta ekoti mais na kati ya bamaître eza na bamaître eza na baconnaisseur bamaître baza ebele baconnaisseur baza moke neti nga maître kafwa kona aza connaisseur parce que na bandi mosala oyo na age ya 6 ans ntango nakotaki premier oui oumeni nango na umena mosala oyo mosala parce que mwana banda lelo na 6 ans c'est quoi expert na mambebele obeti masola babutu c'est que yo oboma pe belé makila pe kenda parce que tu as porté les 6 ans moi oza mwana 6 ans aza na fragile ba recouvrir comment bo sala sali ya mais sikoyo na 6 ans wana oyo eza lokolo oza na première primaire ou deuxième makambo ya 6e to 3e secondaire 4e okosala yango te donc il faut banda na makambo oyo nano ya se ti okoya kokoma na grandeur ya sagesse ya makambo oyo bana 6e bana première 2e 3e secondaire basalaka place wana nde oyeba kosalela makambo yango malamu mais na bakote bamakila wana ozotanga biso ntango tobandaki kosala bamakambo oyo bapapa na biso science ezalaki caché yango monaki bakoma kosenga bamakila fo mwana akoma libuma fo oliaka nien fo ozongisaka bosalaka boye science eza développé ya science ekomi développé science ekomi kotangama science ekomi na vitesse mosusu donc okozala par exemple ozoluka neti tokokende na makambo makasi naluka porte-monnaie magique naluka porte-monnaie du bonheur oleba senga yo mabota na yo oleba senga yo famille na yo to mwana na yo boye akoma boye autiliser mpona mbongo non toza na bamatériel tosombaka mpona kosalisa mosala place oyo okopesa muntu place oyo bakosenga makila oui eza na bibwele eza mama biso kopesi bibwele bongama mutu exemple okosenga mutu mwa ye onde eza boye libala naza pasa libala apesi otaba na nsima tabana eza makila ntango biso tozalaki otanga babible na kala est ce que oyoka te ke bazosala basacrifice ya makila banyama oui wana bien sûr sacrifice ya makila yango nde eza premier sacrifice eza na branche ya nzambe eza na branche ya satan sacrifice ya makila yango nde dominaka mais makila ezaka mutu te po tomona bamiso bapesa bibwele bameme bantaba bakenda nango na bandenge wana yango sikoyo yango lelo biso toye korevele baoyo nyonso basengi bango bato bakenda bango na bacondition moko boye ya makasi non makambo eza kochange soko contacte maître kafwako maître alobi ye pa na ye mpenza koboma moto eza te idéologie changea nango ya technologie changea bachangea ndenge osalaki magie bocomprendre biso tolokaka makambo nyonso parce que botalaka yango parce que développement makambo emati déjà maître loba vraiment continue obanda koexplike bato baolanda oui donc baoyo nyonso bakosami baoyo nyonso basali baerreur nanu te bokufi nanu mpe te chance eke eza na vrai eza na faux donc ntango oyo yo kokutana na mutu oyo motema no esepele parce que bamaître baza ebele basala baémission po baleka par exemple aza na mosala te mais aluka asala émission parfois bakotala dans monde entier po azwa mbongo non nga asalaka émission par rapport ya message oyo bancêtre na nga bapesi nga mpe na loba nauti na Congo central lelo naza na Luanda
na ko seba misala ba bengi sila ki na misala nde te bengi ki ya Luanda misala benga nga awa a partir ya kini nazala ki ndenge na sa ka be miso ponga sa be miso pa mapamba te so tale longi na ngana be miso na sana be miso belete parce que na ya ko pesa message oyo monde message o bato fo bazwa po bayeba jamais na wa ko pesa ba message moko boye na ka kuna bato moko boye o bazana ba guerre ba pasteur moko bazana ba guerre bata théâtre moko ba message moko bazana ba guerre po na ko lobela bango non ngana ko lobela spiritualité na oyo ngana sala ka pe na pouvoir oyo pesa melingai yango lelo nazo na kati ya Luanda nazo pesa chance pe bo pesa na chance o nyonso aza na problème ezotungisa ye ngai yo naza na kati ya Luanda na ye kopesa ba solution na nyonso to nayiba pardon nayiba au mwa mukende ko lobe opesa ba solution bando banda parce que monde na biso des besoin développer la mambebele toza na bato baluka ba succès ebele na obanda na po na essuisa bato ebele te il y a des ba journalistes non na bandi na biso o bayaka na otanga parmi toi na ba homme politique toi na ba musicien toi na ba théâtre toi na ba nani ba chrétien ba pasteur toi na ba to ebele pe des jours recevoir na bato nyonso na tangi o ba ko sengo secours na lokola na aide pa na yo maître spirituel parce que il azala pour ça luka makambo ya baza belé même en Luanda na salika un mois pour na mamuna yela qui me siko ba retour ezala telo pa na hotel man ndenge zake mte luka bi maître spirituel bokoko na ye ko luka pa na parce que lorsqu'on parle de bokoko to mona moi sécurité ezala ka exemple mais protection subiso ye bien parce que mona mtana na religion na servara ba nini ezala te ba retour bato musu bakozala aza pasteur pasteur soka ye pa nanga obligatoire aro lukaka succès miracle ba démonstration aroya ko so pochette magique mouchoir magique bague magique soka simbo na mutu okwei abeti yo pochette boye yo anoko ko beto double okwei c'est ba ko zongo awa oui biso batuni to simbi bango to simbi ko tuna ba joueur au bazan étranger ba pasteur c'est là pendant ba pasteur bino ba simbi bango na ba pasteur c'est ba blo to mona ba pasteur atindiki mutu boye zara pour na maître la vérité c'est pour na biso même pe ba journaliste na simbi yo proposer journaliste pe boye makambo eza non simba oso makambo ne zo tambola bien te mais biso ça ba makambo biso banda bo mwana te wani ze yo soki nde yo moni nde ni mo développer makambo na yo okoye pe na nga po makambo eza mama ba vantire te makambo eza makambo eza ba to simbi ba jogo baza international ba beta ba luka touche baluka balu ezaka ebana makolo baluka ba makubungu ba makolo ezala toujours eza ba fille o ba benga ba lokolo pete bayaka awa na Luanda na simbi bango des yeux belé na kotanga bango te aza na posa ba mone na nzela étoile ezala mutu moko boaza na bonne vie ino pesa na d'étoile ba fille pour gagner kutu ba fille bino nde bato nde bozo pesa biso nde en plaire parce que moi si aza mutu oyo aza être moko boye nzamba sale na ba grâce na ba fona ke na mo mkezela ba fille bango nde ba pesa bino en plaire et ici que bango nde ba eza na makamba yaka et pas nous ba pesa bino en plaire to Landa parce que évangile eza selon papa na biso ya ba fille na bino ye ba fille bango nde ba pesa en plaire continuer ya to pesa ba en plaire to pesa succès to pesa net par exemple moi mobile o arosala kenga ton dans un faible sexuel dans un mutu moko boye so na matika likolo 5 minutes 3 minutes ngana na lembi et rosala pe mobile ya zana affection wana te ko mona maître spirituel parfois mona soni mais bana basi akoya akocontacter mete mobile na nga boye azosala boye est-ce que ko se ndenge ni poto sunga biso pe tuzana tokoya to sunga donc bana basi même la réseau on a dit que éjaculation précoce ba mi bale mingi bezala rapeta mususu maladie ou mais libino sko tombo salisa bango bon exemple to ke na ba mi bale ezara abiki libela to ezara il faut ya rara pana te arobika libela mutu temo zana okobika ozobiki libela mais suka nango et au sein après musu penzo to pe kolemba et au sein après faut ça sur renfort qui soit na ba pesa kio et zo gola to mela mai minute na go mela mai après lobi na ngoto après lobi na tukune singa so fona mela donc ezabongo mutagolemba te ba chroniqueur na betela bino pena cité
na beta bino sete bino ndebo za yande fra na makamo oyo boutique ko pe bisa misere na biso ko biso ne bote pe to pe sabino pe m soupe c'est comme même pas ça aller misale belé hein dans le basala au soina ba aux experts pena les locaux pena que deux abé bando banda 6 ans comme na âge et le reprenons expert na parce que to Hollanda a les chaînes au batala ngo partout dans le monde donc na expert par exemple na tangelo na expert na ngo naza expert ya ba pasteur ba obaluka ka miracle pasteur de tout temps ba pasteur obaluka miracle ba pochette magique ba pâte dans les villes ba makofi dans les villes ba pasteur wana ba pasteur naza ba spécialité trop on appelle ça bango parce que na sembi pe ba quartier biloko ba betaka ba pâte magique ba tête dans les villes na pesa ngo pe ba quartier yango pe mona ba pasteur ebele ba koma goye pa na ngai po bazwaka ba sola ka bango na bango mama basola ka bango na bango okoya ozima kambo kamara no pe otuno oh menene nini yo makambo boye oseki miracle boye azongi c'était maître moko boye miracle obiso to bana kala ba pasteur zali sute koma ba coup d'état ya ba nimba kasi miracle ya mwana miracle koma foko mona mutu musu okoza na maladi moko bezi na kati olobi ke ona guérir yo na traité yo obiki même mutu boya monite on demande nene mais tant que nous sommes au centre de nyoka, au centre de makila, au centre de biloko moko babi biso biloko na makolo na maboko na mabumu que si yango la science yango biso to pesa ka bango ki lelo po l'église na bango ndekende liboso po mona kango soki bino bomona ngo bongo te bo yate mama bo yate yango na ba pasteur Maxime Souni mazana ba musicien o na sibi na ba kisasa ba o na simi na ba Brazzaville na simi na ba Matadi baza ebele mais to yeko pesa nde message ya makamu na sala na yeko tanga bango te mise mongo boye pasteur mongo boye non wana za son boulot a message ya wana za ba secret même minute o bimese nga conteneur ya mbongo pona bimisa kombo ya pasteur to ye musicien o ngana simba eza impossible parce que wana eza balé eza ba secret oyo ezaka na monde ancestral mais ba o bazo bisa ba secret na bino ke na bongoli motema na tiki yango eza misala malamu te bazo bisa ba secret na bino lobaki kazaka fictiche siko lelo komio na bimisi secret nga na tiki nyonso o mo te izo détruire mranda no bato ba ko mona ke boza ba vrai parce que bonganga yango biso pena to ebeli ki bonganga biso to ebeli yango ke mona soka beli boye osunga est-ce que bokoko parce que autant bomona ba bisa ba secret na bino mona te ke izo bebisa ba o nyonso ba bimisa ba secret wana kasi yango na lobelo mama basa ba aventurier basa bato o ya kolanda te basa bato o ba sala ba théâtre pour mokili emona po eyoka ye ba aventurier ba bukoko na okotika bukoko na ndenge nini oza mama oza na mwana zobela par exemple rougeole mwana zobela kolokoto siko yo kosene so ngana ya biso ke zwa pundu zwa mafuta mélanger nika boye pakola mwana na nzoto okopakola mwana na nzoto to mutu oyo aza na faiblesse sexuelle ozwi nzete boye osangisi yango otusali yango mélange opesi ya mela meme ata na lobi yango ata na bombe yango na motema ata na sengo ndenge nini nga moko na yebi deja ke na kosala boye na kozongisa boye na kosala boye mpona oyo moto azosouffrir nango mpona pesa solution eyambriaka bino te oomona motu moko azobenga onanga kisi c'est normal motu nyonso oyo aza tradi oyo aza praticien babengaka nganga ezala motu oyo aza médecin babengaka docteur aza monganga eza motu oyo aza pasteur aza nganga nzambe aza nganga donc ekinganga epesaka bino te kokobanga okopesaka bino te kinganga eza kilangi na biso ntango naloba na nganga eza nganga kisi parce que oyebi kosala bakisi oyo ezobikisa bato oyo ezopesa bato bakokoso me yo ozosala yango oza nganga na domaine na yo seke kombo nganga eza nango kombo ya mato bato basalisaka parce que bele bakomisongo na ndenge mabe on a savoir na mutu azana maele wana nganga eza mutu azana savoir azana connaissance moko boye ya likolo o batu bayebi te to o eza caché c'est kombo nganga nde koma ko embriller batu et comment ça que azama be asala bomaka batu parce que tozana na liboso batu ba Hollanda biso monde entier
question oyo esekisa ngai parce que nganga oyo ozomona oyo nganga na nganga tradi na nganga tradi soki oyo nazwi leo munganga oyo abetaka bato batonga babengena soki nazwi pa abe babengaka bango banganga nzambe siko nga na nganga kisi parce que nasimbaka banzete babiloko moko boye oyo eza kisi oyo eza ancestral yango nde ebengi biso lelo tobengama banganga. C'est ça. Si vous avez aïe pas na yo aïe ko sala mission que on a na bongwani na ba pesa nga nzungu ba pesa nga boye ba sala boye ba sala boye boya yango yebi se ke magambo oyo ozoke na ngo bien te parce que eloko oyo zema kila oyo kota même na zona nzungu te même na zona eloko te mais na mutunda nga eza donc bo landa ngote eloko wana komi théâtre ba luka ba baisse ba luka ba chaîne na bango etalema baluka bato bapointaka batalaka buzoba bango baloba pote bakoka kozwa ba abonné bakoka kozwa ba vie eza neti copie na bango kwa biso makambo wana yango te na l'église ezalaka bapekisa ok kokende pa nganga te kokende pa mutu wana te aza mutu mabe nzambe apekisi boye nzambe asali boye mais yoka ga pasteur wana yoka ozo epana nga yoka ozo botla tuba mai yo muto ozo botla tuba parti dans le vide yo muto ozo presse tuba pochette ozo longola tubiloko na banzoto bakate mabumu osimba délivrance osimba mosa na mabere osala boye boye eso mzoba e buzoba parce que c'est tala ba ombo sekaka tala oyo osala oyo bien tala oyo mutuna ngai aiba véritable omoni suka na moso ki ya sali bongo tembe rosisa ngana benga c'est la sekia yumo oso est-ce que oye bango abanga bisanga maître te ezaka télé na luka kana ko mbongo na luka na ko vie moi monini voilà ba belé bazo kosa me belé parce que ba vérité na monde oyo parce que ba belé belé to sala moni ba secret zo bima bolo ba bo sala ngo na ndenga monza bo bimisa bango te ba mabe pas tandis que bino pe bo yaka pa bango ko sengo secret faut que lo ba vérité question nga musu ezaboye exemple film rozanda kwa libana na ya bana na mbali na ye mobali na lingi mwasi mo boye pembeni mwasi wana sikoyo aye pa bina ebisi bino boende mobali na za mbongo ebele parce que tozo mona ngo ebele parce que lorsque tu as parlé de filles na continue lo bana yeke ngandi na za bona na posa mobali na boya mwasi na yakoma yanga eza pona pondingi ezabo eza na mabe bino sobokuta yo sokutana ba kwa bongo ke osali eloko mo boye muninga zaki na ndako libala atiki wana bengani oyo ayepa na onda zwi libala. Merci mingi pour la question maman. Donc biso pe tozalaka na ba parti prité eza lokola biso to apemaka ba juge tango yo yepa na nga na posa mwasi wana alonga na libala asala boye azongisa boye eloko moko mabe ekomela ye kasi nga na koyoka yo ndenge yo kotalisa nga ke ye mutu nanu avandaka wana ye libala na ye me nga nalinga na botola ngo na aluka nga mpe nakoti na libala wana mpo mobali wana aza na bambongo aza na vie ya bien ngai eteki eza makambo na ngai nakosala nini nakopesa premièrement nano apesa nano mpo avant nasesa moto mosana apesaka conseil tala des avantages tala avantage ya makambo oyo ozoluka nga nazalaka bongo nakosunga yo mais nakosunga oyo à 100% te neti mwasi wana mpeke nosouffrir po ntango ake souffrir bongo bakarma wana ezozonga epa na nga maître donc soki okutani nde na vrai okutani na connaisseur neti maître kafoko okozwa makambo no na tout droit okozwa mpe makambo oyo ozoluka oyo kolukela moto oyo mabe me ye aza na raison seke tokosala nini tokokabolela bino mpo ye mpe oleli olobi okoluka omona effet okoluka ocomprendre grandeur na nga maître kafoko neti bibiloko bongo ezalaka na condition nini exemple makambo wana condition ezalaka premièrement nanu ntango ye okoti na monde na nga na l'univers na nga nakopesa conseil mama omoni ndenge otokangi mobali no boye soki olingi makambo no etambola bien soki otielaka mobali no biloko desani tiela ye desani tiele mai ekosokola maboko kipeka chérir ye ndenge oshériraka ye mpo acomprendre te ke mwasi oyo ake na bandenge moko boye soki omoni yo mwasi okomi otieki teti nga neti mobali boye nde na camarade na nga tuna ndeko na nga biloko ndaki nozwa na cuisine mai na nga kosokola na maboko funga mongo nde nosokola fona sebu fona zongisa boye mais ozalaki bongo te kasi idée kozonga ti
mais moi si on commence biloko oh pour na ninette a checker biloko na kati biloko na nga a checker bozo museke boy ya mi même sou ata sali bongo mona oka ke normal en raisonner oyo lobité eloko nyonso eza na ta nango donc mayele oyo eza na motu ya motu meme moni ye azoloba te mais ezotambola june mosako obeta mpe liso na camarade na ye amosi nanga zeki boye akoma obebisa boye akomi zoki boye esali boye june moko camarade nepa oya na ndako bovandi amoni ke ayambaka biso boye te kasi ye motu ntango oyebisa mais namoni lokola yoba tio na kisi ndenge ni mosi komosala boye makomosala boye mais ozolemba kaka kisi esalaka nini ekomi kobeba pour bakomi ko comprendre ba former ba mais c'est que bongo ba kisa ngo za na ba limite kasi limite oyo lobeli yo moko nde ozobebisa makambo na yo ozo comprendre pour ça na condition parce que ce non salon naturel non salon on a sans condition il y a rien pour rien même na nzambe eza na condition oyo nzambe alobaki il faut ko respectaka ye kosalaka bato mabe te kozwa mwasi ya motu te koyiba eloko ya motu te kosala mabe oyo tolingaka basala osala yango motu eza condition te bamiselema excusez-moi pardon la question la question là par rapport à donc le bip a pas nzambe mais bosala rappelle différence que biso toza bata nzambe te biso ozala tosala la parce que bato bosala ne pas comprendre au plus exemple moi ça bien ata pas nzambe ozala deux bato différents qui bino bosala la boye oya banzamba pe sa condition nzambe na yebi na oya satan pona bino ndenge bolobaka apona biso nde to lobaka OK mais biso siko totanga ngo satan te parce que nga na muntu nzamba akeli biso bato po tokumisa ye ntango yo omoni nga na ye na mokili obanda osala bamakambo na yo okomi na événement moko okomozongisa boye yo moko na kati na yo yo moko na motema na yo nzamba koya te to satan koya te ke komisanga boye tosalanga boye te conscience na yo fo esalaka nga fona komisa boye fona zongisa boye wana eza problème ya motema eya problème ya nzambe te wana eza problème ya satan te eza problème na yo mpo oza maître ya vie na yo condition oyo ntango yo ozobana oyo bozalaka mpe na condition ezalaka na nzela nyonso condition eza même yava otambola obotia kwa papa eza condition kaka bayela déjà bando bana musana oke mutu moko boye bazobome kuna na mboka bayeli oye boye pena bando bana musana olelo elasi ke bazolinga bazwa ye baye azolinga kufa bachelo awa penda olongoli mpe eloko wana oyo balinga baboma ye mpe mutu abiki atelemi ya mpona question oyo tuni ngai eza nga ntango naza awa obemeli nga mutu moko boye azobela aza grave alingi parfois azokufa badéclare ame na ye quelque part ya ntango aza wana eloko ya liboso fo nga nasala nga maître spirituel fo nasala verification ya identité ya famille na ye ndenge ye atamboli fo nayeba ngo fo bakoko barépondre nga mpo nga na répondre bino famille parce que nga naza représentant naza na ba génie naza na bakoko ba esprit oyo bino bobengaka baesprit bango nde bato bakoconduire nga nakozala sava bomemi ngai botike wana nafona sala constatation esengaka fona somba dilitra tiamba fona somba makazu fona somba baluzibu fona sala boye ntango bino bondimi nasala consultation ntango nasali consultation ya mutu na bino oyo boyeli ngai namoni ke aza na problème te mais ezosenga kaka bazwa ye mpona parfois moto asetelaka na ye te parfois moto alinga sacrifie ye mpona étoile moko aza nango ya wana naza na privilège mbala moko na kosomisa bino mpe eloko te nazwi kaka lokola ndenge nayebisaki yo na traité ka maladi ya kolokota nazwi pondu nazwi mafuta na pakoli ye mpe motu wana aza na kisi na ye parce que eza maladi eza kolokota te mais eza maladi oyo ye aza obela wana donc nakozala na facilité ya kozwa kisi ekotya ye bino moko bomona résultat oyo ekosalema mais ntango motu wana aza na bamabe to aza ndoki alea abebisa ayiba aboma asala bamabe réclamer kana mabe na ye ya wana sikoyo ntango na consulté baesprit baancetre na nga ekosenga bango badike nga ke ntango eza awa asalaki mabe moko boye prix nango eza boye asalaki mabe moko boye prix nango eza boye tokangi bamabe wana nyonso asalaki etant ke akomi na nga bato balinga bamona réalité na nga baancetre na nga mpe bakotika nga te ntango nga nayebisi famille bokosomba bengombe to bokosomba dentaba to bokosomba boye bokozongisa boye soki bino bosombi yango nga nafuti baniongo na ye
à partir de makambo o mabe o ya salaki. Et ça la mape ke ba yebo ba futi mais simbi na ote mabe na bato na baboyi na ba ko fomba biloko osingi bango ndupa kei. Te na kati ya monde na biso toza na loi. C'est yo ça boye. Na kati ya monde na biso toza na loi toza boye. Tango nga na ye epa na nga yo epa na nga naza représentant bakoko na nga bansete na baoyokisa nga soni te faut kene na résultat bien donc so futi ba droit wana epa na ngai okufela wana te soki okufa no quelque part okufa ba jour no mususu mais na journée wana tango bo futi ba droit bo soto sombi tozongi se boye yebake tokozwa guérison nango do wana nasala ngo pe déjà na ba village nasala ngo na ba place ebele nasala ngo na bandenge on expliquer vous rappelez le logo moko boyo pe ça peut motoyer que hein à part ça ba service que le logo na pesio el kambo ezo lo boye ne bat bazo bundisa boye zara so el kambo yo zala nango bombi bio chesika moko boyo za rappelle na ba biloko wana ezanga raté ezebele parce que ce que zate pe na mambo échoué makambo échoué eza connexion eza lokola naza soda naza lisa naza na munduki mais munduki wana ebomaka bato bala moko mais okozwa tape giglé par balle to anti balle tango babeti boye to ekota yo te okufa pe te ndenge moko na bato wana donc tango otambola oza non soda oza na munduki oza na nyonso mais soki oza na nti balle te so babeti yo balle ekota yo pe okufi. Mais pourquoi pas osala nde osala mosala ozuka moto ayepani na yo luka solution moko boye olatisi yango na kati ke azala nango pembe. Kasi eza ça dépend ya travail oyo kosenga nga soki oza na mposa elotama libela ekolatama mais soki oza na mposa ke nalongolaka natiaka boye maître mpo parfois nakoki nosokola parfois nakokende boye nakozongisa boye fo nalongolaka wana eza problème na chacun son boulot chacun son boulot maître nanga a expliqué trop mamna salobi elo ni ezao parce que tolanda na émission elo sosala amoni biso awa so toyembi motu etake maître mo eloko moko boye kosalama parce que toke vers la shit est-ce que okokoka nga na tumba ba journaliste na tumba ba journaliste ebele na ko po awa tona émission na yo soko tali ba émission na nga na tumba ba journaliste ba o ba fenga to ba loba na ndenge moko pardon soki ko mama tumba nga na longo pena na che caméra na nga ezolanda ya papa na nga ingénieur ya eza pena na tika na nga yo tumbi parce que okotika nga mais ezaka ndenge yo kosepela nango soko vanda tumba ndo lobi da na tumba ba journaliste te o yo sengiti est-ce que tongo na ye awa ko papa zela yo lobi otumba ba journaliste ni tinga so tumbinga na zonga nda kunde te o tumba ba nyonso te nzoto muke o tumba matana lobi mutu ndinga kina ba partout fa tumba matalo boko ndai na tumba malobo ya ba vantique ya ba vantique mama tango yo maître Bruxelles vient na papi maître Bruxelles wa mambo tamambo to kende to kinle tango ozoka makambo est-ce que okoka batunaka non c'est là maître chaque fois surtout ça l'émission là ba maître spirituel na ba c'est la première fois na yamba muto pe parce que to bandi ba belé ta ba Congo ezala ki basala bo neti ngai yo ko épargner ngate parce que eza plateau nanga o sabilo nonga na tumba mate parce que to mama tumba na o sengi non plus na sala na ngai émission te faut na faire démonstration pour parce que ils ont de mettre monsieur c'est parce que yo sengara que so salinga na tunyo foka ngana zika okozika na neti soko de bongo ba tembe non na sens ni bat baotala parce que musalo to sala to mona ngo bat baotala biso ebi ke baotala le monde entier mobimba émission ya papa na biso bravo ingénieur talama partout dans le monde et ainsi que obeti olobi théorie to na posa moi ndako omoni maître ga foako on a za awa na pesi bino déjà briefing na pesi bino ndenge makambo etambolaka omona démonstration te ils ont problème te ok to comprendre que to mona te laissi que numéro maître pesa ya yé mobimba so ça obika 244 papa ingénieur ochongo na 944 40 66
49. C'est que ça on a Luanda. 244. Ça on a Luanda. Mission facilité. Naza na Luanda, naza na Luanda. On va profiter ba o balandi mettre so guerrier numéro 9 wana ba o 6 mois. Déjà c'est combien de mois? Donc on na okinde ce qu'on a deuxième mois na ngana bandi. Mettre ça déjà numéro ya wana parce que bobu kana te bino bat bolurobi ke biso tout ba fi wana. Ba so makambo. Numéro ya wana. Bato waza ba problème pour nanga elo na liko no c'est pour na mettre parce que to yebi ba maman la biso bana ba bela ki tout diabète ba o ba bela ka ala problème ya rapport sexuel et ça peut pour na base belé ba microbe osunga ngo pe donc si tout base net oyoka bam PC basi ba botaka ba règle douloureuse wa nyonso ya be infection za na 4 ya ba mbumu na biso ba patrice bazana ba infection ebele za kanale ba nyama na batobola ga matrice ba o batobola ga col poser meso pana bazanga libumu na traiter kango so lelo na pardon ça malade mo boye sukisa mo kilo to taper sida sida eza maladi oyo eza maladi moko boye ngai tango naza awa namona nanu te mutu oyo azopesa promotion ke non c'est maladi ya sida naka wana eza baventurier ba-aventurer sida ebikaka mais mutu oyo nyonso apesaka message ke ngai na asese sida bakangaka ye to babomaka ye to bakendaka ye na place moko boye oyo eza bien te yo ntango sida ezoderange yo kasi ntango okocontacte nga place ndenge nga nde mpe na kosala na kopesa yo oyo ndenge okosala ndenge okozonga soki eza ekindoki nongolongolango bino bana basi bozana kindoki ebele bana basi bapesa biso basida kindoki bana mibali bongo ebyango te sida kindoki ndeni parce que tu expliquer sida kindoki comment parce que merci namoni ke yo posa sara sida parce que dans ka sida eza mambo eza etumbu nde na yo ka parce que tokola bon eza etumbu ke so sala kindumba ndo zwi sida parce que namoni ke yo penda olobi ke soki eza ki olobi ke ngape na sala tona ngena mo papa ndeni bazo kufa na basida ya sida premièrement non sida eza etumbu te sida eza maladi eza virus oyo batu kana ngati mokili oyo ya ngano to vivaka batu nde ba monter yango ba créer yango virus ya sida ya sida eza virus oyo donc soki ba yoki yo mutu oyo ozo dans kisi ya sida mama obika te rien même si balobaki na obikisa na ba sida totala bata ba traduction na ba wana kokotisa tradi na makam ote parce que tant moto oyo azosesa sida oyo ayekolobela yango obligatoire ba association nyonso oyo ya ba pharmacie oyo basalaka bakisi bamindele wana soki lelo bayoki ke yo ozosesa oyo na kisa sida kasi obomeli bango marché obomi donc bakisi nyonso neza suna valeur te si bato bazokufa boye ezaka bao baboyaka eza te na minute eza te soki bango moko kuna ebeti bango bana bantidote bana bakisi oyo bautilisaka mpona sida ne manifeste te ezalaka bongo mais d'autre part towana mingi ya kodéveloppe te mpona sida parce que awa toolobela kindoki toolobela coutume toolobela tradi mais yo olobi ke sida kindoki yo bolongolaka yango ya nde wana elobele na kolongola yango mais fo okutana nanga osola nanga yango en huis clos jamais tokopesela yango message non wana eza problème oolukelanga c'est ça merci merci maître tromi pene émission na biso pena fin papa oni siko rolo bana bat nyonso bazolanda biso parce que so za pene loro mo boy o nga na tuni te rolo bango na biso na émission na biso avant que se pelisa yo na mambo oyo lobeli kana démonstration lobelaki nga mpesaka mutu oyo azana problème financier a entreprise na ye etambolaka te entreprise ezokwea mutu oyo asalaka bamosolo na ye na bandenge ba comex azomona mbongo te mutu oyo aza par exemple aza na masque de vieillesse abimaka basiflaka ye na mobali te bamonaka ye te bamaladi wana na makasi nango mutu oyo abotaka te azwaka bazemi esopanaka pamba 3 mois 2 mois 5 mois esopani sokute na maître kafwako okozwa solution na makambo oyo nayebisi yo oza na posa ya protection na posa ya kale batakaka trop so contacter na numéro oyo ekobima na DVK na étoile 244 944 40 66 49
au contacter mettre fois copé au monanga au soit solution pour développer en haut nyonso les airs globalité pourtant ils amuke. OK. OK, merci, le message est passé pour nangai on a rolo baita kenga mutozo luka malade des eaux mais là on a ebipse à mon baza mbasu pour na ebi ki olandi biso émission vous avez un problème ya mbasu on a problème ba koloko to bobo que le malade moko ezo ba temps numéro yango yo bomoni mettre à lobby parce que ngana on peut sa message o ya mutozo bela parce que tala toza émission mutalobi o ya évangile selon et malade numéro yango wana eza maki eza maki eza ngoka maki ya eloko eza na kati te oyo natamboli nango eza mvungu oyo ezaka maki boyebi maki bino moko leki boyebi yango ya bilema ya mai pe bilema ya mokili 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 manifestation na bino ezala kone fa kone manifestation na bino ezala kone fa kone merci 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 wakulu kisimbi kya maza kisimbi kya tia 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 manifestation na bino ezala kone fa kone awa na kati ya papier o bino bosi ko pesa bilime ya moto bilime ya mai pe bilime mo bilime ya moto merci pour la manifestation na bino o bozali ko sala awa na kati ya mvungu oyo. Merci, merci, merci. 4-5-1, je suis votre représentant, Maître Kafouako, Délégation du Congo central, manifeste toi qu'on fait. Manifeste toi qu'on fait. Il y a côté à l'éloque, c'est la même maman. Il y a qu'à côté à la Omoni. Et c'est bien que Bazo l'a biso siko. Oko Simba. On a Simba de papa. Et on m'a qui na papier na poudre de misimoto. Ezekini na kati. Papier et na poudre de misimoto. Et là, c'est qu'il y a des vérités, bateau balandaka parce que nous n'avons pas on a ça. Merci beaucoup. Merci. Événement baiser belé. Merci. On a na pour ça pour contacter Maître Kafouako. Naza pour na ba démonstration té, naza pour na ba spectacle té, na ande pour na musala na ko sunga batu awa na kati ya ngola. On a un problème freinage, mari de nuit, femme de nuit, on a un problème éjaculation précoce, on a un problème où ils ont tout ça, on a une solution en côté. Ce qu'on contacte, on a plus 244 944 40 66 49. na mettre kafwa kopé au contacter au ko solution na makambo na yo mingi ko lobeza te ba o nyonso balandinga merci na merci binomo bolandi émission dengeleki papa na biso alobi vérité na makambo aye oya ko contredire ye chaîne ezana numéro ezawa na benga boki ndenga tangi bakomba ba pasteur o paza na souci ki akuta na ye numéro pe yangwana bobenga merci na opportunité na cadre kitoko aye pa ya boss mam c'est jolisme na opportunité pe si biso ça la émission awa ba question zaki yanga ba réponse zaki aye oya monike mambo alobi ya contredire ye na ba fille atangi ba pasteur atangi ba joueur atangi oya moniki akosi ayebi yebo émission ezawa na Karine Kibula zana ingénieur bravo na oya ko loba e ko contredire ye la star Karine Kibilu musala toujours na Luanda pesa makambu ozwa. OK, merci na Choucha Lumière maman na Francisca ai concert na ngambote na yo Choucha Lumière ai Karine Kibila lobi Choucha Lumière maman na Francisca merci pour na nyonso et merci encore na 1000 fois prêtre Jiklondjili Mavemba les jeunes Lyon en vie à Karine Kibilu koko seluko central vous ebele le groupe nanga les 5 continents de Karine Kibilu vous avez vraiment belé mona tanga bakongo la bino ezali bete nana bino na motema merci na opportunité na papa na ngai bravo ingénieur Olga Mbambi motema ya Marco Sungu wana master Karine Kibilu ciao. On se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda. Prenez la route Primerio de Mayo.
et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba, et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 900